Oyo so la papa baloko na biso tango ekoki. Biso sikoyo tomipesa. Ta makambo nyonso bolingo mipengo isa. Keke nyonso komona yo. Ekoye mama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. Sika wa tango ekoki. Amenta lobaki akoningisa mokili. Tango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki ezokokokana. 100 ans ekobota makambo ebele. Batata ba maman bilenge ba indo banso bana tata mokonzo ya bule bino ba bozo mina mokili mobabo mesana kolanda biso onzela ya ba Singapore ko panza sangwa tata mokonzo ya bule to pesi bino mbote pe kimia ya Yerusalemi ya sika e komela bino bisika nyonso oyo bozwi libaku ya koyamba biso na poko ya lelo oyo esangisi toutes les 5 directions awa na kati ya colline sainte et inspiré d'un kamba Nouvelle Jérusalem et sika wapi to yaki solo bongo ko célébrer journée ya combat pe éveil ya conscience ya papa Simon Kimbangu yango wana etikaki n'est-ce pas la jeunesse kimbangiste indifférente ou ezali bongo espoir de l'église tozali notamment na président général azali katikat na biso ndeye azingami na ba direct na tous les 5 directions ndenge na otikolo bana ebandeli tozali na yemoko maison mère direction générale tozali na nation RDC eza représenté par ya papa Sami azali katikat na biso tozali na nation Congo Brazza tozali na nation Kamba pe tozali na nation Angola banso bakotalisa na biso makanisi lokolo basangani moboko moko na mokolo eye bakangi likambo oyo bakomema pona kotambwisa espoir de l'église pambate rendez-vous c'est moko oyo ezali kozela biso 4 août 2025 objectif Nzanza Bisadi et Sila président elongo na comité mobimba mbote na biso mbote mama journaliste solo ezali bongo esengo na biso kozwa bino awa en direct ya ndako ya tata mokonzi ya bule pona kolobela maimatali évolution ya misala okati ya la jeunesse ya kimbongiste oyo epesa mini bino mokumba ya kokamba yango na mokili mobimba bakolanda bino liloba yambo ete toleka na programme parce que to banzi tosili kobanza ete bosi bovandaki bokangi likambu oyo lelo ememi biso awa onzela ya menga makimbango télévision pona kokabola yango na baike bakolanda biso na mokili mobimba. Oui, merci maman journaliste. Le 6 mars 2025, Tata Mokonza Bule a signé la décision Oyo et Tiaki Biso Namutu ya Ijiki comme président général ya Ijiki. Et Lelo Tokutani Nankamba à l'occasion ya festivité ya 6 avril, tous allez na direction générale ya Ijiki. Vous allez dans la direction nationale de RDC, il y a Ujiki. Vous allez dans la direction nationale de Angola, il y a Ujiki. Vous allez dans la direction nationale de Ujiki, na Congo Brazzaville. Et vous allez dans la direction nationale de Nkamba, Yerusalem. Et ça représenté na ba président au Bazali Kokamba, ba jeune na niveau ya ba nation pe mokili mobimba. Matondo PJ tozomi awas ni tokoki kokanga na misala ya Nzanza Bisadi oyo tokoloba tozwi yango na katikasi kasi pona Nzambe retard ekozalaka te to pe mabongisi nini oyo etiami ya marche pona vision ya monene oyo ezali ko ese pesa meli biso epa tata mokonzi ya bule. Oui, merci maman. Ndenge touti koloba le 6 mars tozalaki nommé et le 15 mars toyaki na Nkamba Yerusalemi tata mokonzi ya bule apesaki biso programme ndenge tokomemela musala ya Nzanza Bisadi pe ndenge tokotambusa ba jeune na mokili mobimba selon makanisi na ye selon ma orientation na ye et pona Nzanza Bisadi depuis le 15 mars oyo tata mokonzi ya bule ayambaki biso et voilà tozali na Nkamba Yerusalemi misala ya Nzanza Bisadi ezali na non stop ezo continuer kosalama nde yango tokutani lisusu biso direction générale na 4 nations ndenge touti kolobela yango pona koyoka na lolenge nini tokomemela misala déjà tozali na restaurant oyo ezali en cours ya misala tozali na villa ya 8 chambres oyo ezali en cours ya musala tozali pe na ndaku ya 4 chambres ya 6 chambres pardon oyo Congo Brazzaville azali ko sala penza na makasi nyonso et tozali pe
na esika tosalaki traçage nde tosali programme tokobanda nanu na restaurant VIP nde topesani chronogramme na fin du mois d'avril ndenge tozali lelo le 8 avril fin du mois avril tosilisi complètement restaurant ya VIP. Alors tant que tokokota na mois de mai na fin du mois de mai tosilisi complètement villa ya 8 chambres nde tant que tokolanda na sanza o etikali tobandi komema réfection ya ba appartement de sanza bisadi parce que tokuti yango et comme moi et bébé moi moke faut que ça la réflexion ti tokokoma le 4 août na liki te en tout cas nzambe akobatela biso nzambe akopesa biso makasi po to présenter eloko kitoko et pas ya tata mokonza bule wana nde plan d'action ya août 2025 et ezali plan d'action août 2025 te mais ezali plan d'action moko à moyen terme ti tokoma le 4 août. Après le 4 août, vous allez payer ma banque Simususu pour nous conseiller toujours Tata Mokonzi Aboule. Matondo mingi ezalaki bongo liloba ya président général Diacre Charles Condé. Voilà, toko pona meilleure audition, toko leka nation par nation ako communiquer na langue oyo nkangu na ye ekoyoka kaye pour que message yango eko akozala véhiculer normalement. Mais avant tout toko passer micro na SG, le secrétaire général ya Union de la jeunesse Kim Bangist nde akosela biso synthèse ya maloba oyo papa président Sili Koloba na biso na lopoto po baiki o bazomi na mokili mobimba ba koka kolanda biso na boke. Merci maman journaliste. Devant la caméra c'est Maître Ferdinand Yola Maloroso. Je suis le secrétaire général adjoint de l'Union de la jeunesse kimbangiste dans le monde. Comme vous le savez, il a plu à sa divinité Papa Simon Kimbango Kiangani de mettre une nouvelle équipe à la tête de la direction générale de l'Union de la jeunesse kimbangiste en tant que structure espoir de l'Église pour une autre vision, pour la redynamisation des activités. Il y avait d'autres directions qui ont fait leur part, mais cette fois-ci, c'est la direction dirigée de maître par Papa Charles Condé. Alors, nommé le 6 mars, le 15, nous étions entretenus par sa divinité, Papa Simon Kimbango Kiangani, Dieu le Saint-Esprit parmi les hommes, qui nous a donné sa nouvelle vision. Sa vision pour la direction de la jeunesse kimbangiste à travers le monde, ses inquiétudes et sa façon de voir les choses pour que les choses marchent à mieux. Et l'objectif est pour la jeunesse kimbangiste parce que Papa Dialunga Nakiangani, qui est Jésus-Christ à sa seconde venue, avant son départ, il a dit vous devez construire une Kamba Nouvelle Jérusalem. Si vous ne la construisez pas, votre souffrance ne prendra pas fin. Et c'est sous le haut patronat de sa divinité, Papa Simon Kimbango Kiangani, qu'il a confié à la jeunesse kimbangiste d'abord la construction de 30 maisons, qu'il a remonté de 30 à 52 maisons. 52 maisons, nous avons érigé 20 qui ont été inaugurées au mois d'août 2021. Et cette fois-ci, nous avons la charge de construire les 32 qui restent. Voilà pourquoi la direction générale a dit un programme d'action prioritaire. D'ici le 4 août, nous devons réfectionner d'abord toutes les 20 maisons qui sont là, parce que les choses spirituelles, son vœu, c'est de commencer à accueillir tous ces autres démarques à la cité des jeunes. Jeunesse attaque espoir de l'Église, jeunesse doit prouver de quoi elle est capable. Si à travers le monde, d'autres jeunesses sont des jeunesses violentes, des jeunesses délinquantes, des jeunesses qui quémandent toujours, mais les choses spirituelles forment une jeunesse moderne. Une jeunesse engagée, motivée, déterminée, décidée pour la constitution non seulement de l'Église, mais de la République et du monde entier. Car il forme une jeunesse qui va diriger le monde dans tous les domaines. Et cette jeunesse est formée par lui-même, Dieu le Saint-Esprit, chaque mardi. Alors, le président général a essayé de répartir pour soulager ta soifée cette charge. Il a confié les travaux des restaurants à la République d'Angola, qui est avec nous ici. Donc, la République d'Angola doit prouver de quoi elle est capable. Si d'ici le 31 avril, elle ne fait pas quelque chose, on saura que la République d'Angola est à des phases de la philosophie du chef spirituel et de la nouvelle direction générale. Même chose pour la direction nationale de la RDC qui a la charge d'achever tous les travaux de la maison des 8 chambres et Brazzaville qui a
veut déjà commencer la construction d'une maison de 8 chambres, doit parachever son œuvre. Et la ville-province de Kinshasa doit construire une maison d'ici peu pour son inauguration prévue le 4 août. Voilà en quelque sorte un programme trop prioritaire que nous devons faire pourvu que d'ici le 4 août, les choses puissent monter encore à la cité Nzanzabissari, inaugurer quelques maisons, accorder la bénédiction aux jeunes pour que nous fassions mieux et accélérions les choses du 4 août vers l'année prochaine. Pourquoi pas terminer toutes les 32 maisons qui restent. Voilà un peu de manière un peu synthétique la philosophie de la nouvelle équipe dirigeante.